Bonjour, 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 bonjour la Chine. Bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokonzi la baronne autorité morale. Bon dimanche na bino nyonso, nzamba azala na bino. Mère Fashion de Nantes apesi bino bon dimanche. Video na nga lelo eza boye. Nazo lobela Marie Bongola na burundaise. Na bandi na d'abord na Marie Bongola. Marie Bongola nalingi napesoka conseil ya tant que ndeko ya congolais et ya tant que maman, à tant que yaya. De 2018 et en 2019 et en 2020, maman. Makambo wana yo ebandaki na 2018, tokomi na 2019, tokomi na 2020. Ozongeli yango lisusu. Ozongeli le même ka makambo. Ozongeli yango lisusu. Me nga nakanisaki na 2020 okotika penza obandolo baka susu kombo ya Karine lisusu te. Nga nakanisaki ndengo osalaki pona ngai nayebi ke osala entreprise na yo ya koengage bato contre Karine. Me ndeko na nga mwasi. Nga nakanisi ozongeli makambo, osali makambo asika nzoka ndo ozongeli lisusu ka le même makambo elekaka. Ça fait 1 an. Ozolobela ngo ka lisusu ka yango nga nazomona te ya sika. Donc à chaque mutu engagaka ye soki abandi kofinga Karine, abandi kofinga Karine, abandi kofinga Karine. Soki esimbi te ozwi mususu. Na groupe mobimba wana ozwaki. Et donc ezo simba lisusu te ale wa engagé lisusu burundaise. Donc yo osala vraiment coach na yo vraiment, hein, coach ya sport ya mafinga, coach ya sport ya motema mabe. Osali vraiment ozo coacher penza osali coaching na yo na burundaise ka pona Karine. Ande kwa mwasi. Mais pona nini oko faire marcher entreprise na yo te na ndenge mususu? Pourquoi oko sala entreprise na yo te o changer modèle ya kosalela? Parce que siko olobaki ke nakolobelaka ye lisusu te nakotanga kasu kombo na ete c'est pas la peine, ça faut pas la peine, ça faut pas la peine. Ça faut pas la peine mais ozongeli lisusu. Ça veut dire que ba idée o eza nango ezo simba te olobi na zongelaka de nouveau po na zwa mbongo bongo na continue ka kofinga ye. Ndeka mwasi ozozwa mbongo. Mais pourquoi olingika olobela ka Karine? Oso sali déjà kombo na yo ndekwa mwasi. Tango basalaka kombo bazongelaka su te moto. Ndekwa mwasi zonga moto. Oso sali kombo oza ba yaya bastar. Okomi Marie Bongola. Osali entreprise na yo. Ozwi engagé burundaise. Mais oza pe na bambwa ya sima. Oza pe na bilongi ya mbwa ekata na matoi. Zongela sala musala na yo avance tika kombo a Karine. Ezo sopa yo. Ezo sopa yo. Siko au fait entreprise na yo salaka il faut saler la Karine quoi. Ndima na yo ka pourquoi ozo wangana? Pourquoi ozo wangana? Siko lobi toko yoka olobi likambo mususu. Lelo likambo mususu. Mukolo wana osalaki otindi burundaise aloba asimba mama présidence lo Omari. Siko otiki comme esimbi te ale okomi siko yo otouché siko mama Charlotte.
soko si kosimba mama sa si kosimba mama Charlotte okosimba siko nani? Okosimba siko nani? En tout cas oza na pasi pasi ezo déranger o makasi. Po batika kofinga yo, po bato batika kosala po lobi ba émission na bango ezalaka kofinga. Po batika kosala ba émission na bango kofinga. Ndeko mwasi tika sala makambo ya sika po bato bamona yo, po bato bafingaka yo te. Po bato pe basalaka mafinga na ba chaîne na bango te. Yo nde mutu ozokomisa mafinga eyaka. Yo nde mutu ozobebisa internet. Yo nde mutu osali internet ebeba. Po olobi ke ye bizaleli na ye otangeli ye tanga banda ofinga bawera sone, tanga banda ofinga bafali pupa, tanga banda ofinga bakofi olomide. Mais siko ndeko mwasi etali yo wapi? Etali yo siko wapi? Ozomona ke olandelaka vi na ye? Olandelaka vi na ye parce que ozo tangela ye oyo. Memi mwasi o babala na kana mobali tango bakabwanaka esilaka yango zuwa na yo eza ya sonzo oza zuwa oza penza zuwa na mona te. Siko lobi yo oza otanga yo oyebi savoir vivre. Oyebi savoir vivre. Muto ayebi savoir vivre alandaka biloko ya bato lisusu te. Akipaka lisusu bato te. Ovanda yo penza mwasi ya libala olobi osala 13 ans na libala. 13 ans ezaka âge ya mwana ti. Eza vraiment fin du monde te. Nga na kanisa osala na libala na 60 ans. Wana nenge penza na félicité o na lingo ba oza vrai coach. Oza vraiment vrai coach. Mais siko yo engagé Burundaise ka po olobaka ne po Burundaise ayebi makambo wana te. Burundaise ayebi ba nyonso ozobimisa. Yo nde mutu ozokoche ye. Siko pona ni ozobomisa mwana bato boye. Mwana bato asali ba etidi na ye soi-disant ke asala ba etidi. Tika mwana bato asala ba etidi na ye asala musala oyo ezo correspond na etidi na ye. Mais yo bendi ye wana po afingaka bato po alobelaka bato mabe eza bien te. Bapara na ye bazosepela ta muke te. Bapara na ye baza ya kosilika. Mama na ye na papa na ye na bandeko na ye baza ya kosilika. Mwana na bango akenda ye soi-disant akenda ba université asisa ba école. Alinga asala musala na ye aza na bureau. Alakisi ke asalaka na bureau boye na Vodacom. Ça veut dire que yo mutu olongoli na Vodacom. Burundaise oza penza na yebite o réfléchir bien. Oyo banda osala na bureau. Mais olongwe na bureau simbi portable. Miso ezo sala même pasi po tangaka ba message à bato. Otiki bureau oye ko simba portable po fingaka bato. Oye ko simba portable po fingaka bato. Yo otkende na bureau ndenge obanda osala soi-disant olakisi bato bureau na yo. Bino bolakisa bato ka le passé. Le présent oyo toza na 2020 eza wapi. Siko makambo ya zoloba na yo olobaka boye eza makambo ya kala. Asi afinga na ye. Asi abimisa yango na media. Ba image ezali. Soit akochaka yo. Soit yo ozongelaka ba video wana babanda yi koswana na Karine. O bato babanda ofinga ye ya kala. Yango yo koma siko ko repete yango. Eza na sensité. Eza na impact te. Po batika kofinga bino, il faut bosala banalise, bosala ka banalise o etangami vraiment bosala société na bino na makambo mususu, botika Karine parce que bino bozo bikelaka na Karine. Yaya mwasi oza mabe.
Yo lobi ke mama wana azoloba mama fashion wana azolobela ye asa atonga ye te atonga mama fashion no abanda okima mama fashion na telefone etali yo wapi soki Karine abanda okima nga na telefone ezali yo muto banda oboya kopesa ye telefone parce que ezalaki telefone na yo parce que ezalaki telefone na yo yo banda oboya Karine banda o répondre na téléphone te yo nde muto banda o yamba téléphone yango wana ofungolaki Instagram na yo bato basabone nzoka oyebaki ke plan na yo Karine afungoli YouTube yo muto soki ofungolelaki ye epi afungoli Instagram yo po ofungoli YouTube yo po ofungoli Instagram olingi toloba yango kasi yo osalaki olobaki ke na Instagram na yo nakomi mpe koloba bato oyo makambo na oloba bokende na Instagram na ye aza na Instagram aussi ya Bastel Miriam Mokonzi siko okoma oloba mama fashion wana azoloba na ye akoma obundela ye me abanda oboya koboya mama fashion na telefone me bongo nini bongo Karine aza oblige azwa bato nyonso na telefone me na epoke ye abanda ovande pa na yo nde muto banda oyamba batelefone ezalaki Karine te yo mutu banda oyamba telefone epi yo mutu banda otanga ba message tanga azalaki na résidence na yo ya Kindoki pardon tanga azalaki na résidence na yo oyo banda iko koche afinga mampata ezalaki na résidence na yo ezali na résidence ya Karine te lelo okomo oloba mama fashion wana azobundela ye abanda okima ye na telefone no abanda otindela ye atindelaki koli abanda oboya no abanda ikolinga kozwa ye te po aloba na ye te ke koli na ye ekomi ezali yo ntango nga natindaki manto wana koli wana Karine azalaki na Allemagne olingi siko toloba ba vérité Karine azalaki na Allemagne abengi nga tontine eske koli wana mama fashion eske koli wana ekomi nga nalobi ese ekomaki alobi na nga mama fashion nga naza na Allemagne na kobenga mpo nayeba soki koli me koli eso ekomaki naza na bapapier awa yo oza vraiment lokute Marie Bongola okosake Karine aboyaki koremercie ngai okosi Karine aremerciaki ngai na manteau parce que alataki déjà manteau wana siko ozoloba ke biloko na ye tu otindela ye yango otikala ata na biloko moko te mais siko manteau wana mpona nini ezomonana te pa Karine parce que so manteau wana ezalaki pa Karine elinga emonana Karine alinga aloba yango omoni lokuta na yo mama yo ozwaki koli ekomaki mercredi naza na date mercredi koli ekomaki me mukolo yango so nalobi na rappele na date na heure Karine mukolo yango azaka na Allemagne aza abengi nga tontine eske manto wana koli ekomi nga obi esi ekomaki oza na lokuta mama oza vraiment na lokuta okosa na tembe namona bato bakosa me ya yo ya lokuta penza Karine aza star aza oblige ta yambaka mutu nyonso Karine aza star nga nazaka simple moto nalobelaka ye na defandaka ye me naza moninga na ye te naza moninga Karine te naza kopine na Karine te de moninga na kopine ezali ka ndenge moko moninga eza na lingala kopine eza na français aza kopine na nga te Karine yo nde mutu banda oboya ye azwaka bapele parce que yo nde mutu banda olandela telefone wana obanda olandela telefone wana kaka likambo nyonso kaka soki omoni ka eleli yo wana obanda ovanda ka pembeni na ye
Siko sala na makambo ya sika tika na nkombo ya Karine sala makambo na yo créer ba activité na yo ya sika po yo créer kaka mabe o créer ka malamu te o créer ka masengimia o créer ka eloko ya bien te o créer ka division créer eloko po bato bamona oke voilà otiki oza lisusu na nkombo ya Karine te. Koma yo koki ko engager mutu kaka afinga Karine afinga bato bazala pembeni ya Karine afinga mama ya Karine afinga ba relation nyonso ya Karine ifo ofinga bango. Siko moitié ya ba relation na ye ozwi bango ozwi penza ozwi o balobaka ozwi mouvement na ye mouvement o Karine abanda ye kokotie po Karine nde mutu abanda oyo kokonza penza mouvement wana. Depuis patikela o mouvement wana tozomona pe ozosala eloko te. Ekoki yo te mama ekoki yo te comme ekoki yo te donc il faut simba mama Charlotte oza na ndoki eza kaka koboma te ndoki eza na maloba ndoki eza na baatre ozosala action wana osalaka kindoki baaction nyonso osalaka wana eza ndoki. Siko mwana wana oangaje yo wana po afingaka bato namoni ke yo biloko na akolia ezali kindoki biloko na akolia ezali mafinga biloko na akolia ezali faut détruire mutu. Ça te fait nourrir dans ton cœur et dans ton esprit. Ça c'est ta nourriture. C'est vraiment ta nourriture. Nakoki ko comprendre te bosi bokabwana na mutu mais yo lobelaka ye kaka yo lobela ye kaka waangajaka bato ka baloba na ye waangajaka bato ka badétruire ye mais mama okozwa nini yo linga koboma ye yo oyebi famille na ye vraiment bien oza na vie na yo oza marié oza na bana po yo tu ekoka na yo eloko ezozanga yo eza te na nzambe oza na nzambe na yo mais nini yango ezoderange po tika kombo na ye nini yango ezoderange po tika mama ya bato eza mpasi mpe mawa eza mpasi mpe mawa ozwi mwana bato soit disons asala baetidi na ye oli asala mosala na ye kuna azwa akende kosala na esika moko meme ya bazwa ye ata secrétaire bazwa ye ata ministre nayebi te soki gouvernante yo ozokanga ye oengage ye mpo na mafinga eza malamu te mama tika kobebisa vie ya mwana bato burundaise tika ye omoni siko masumu esika ye avandi wana siko esika ye avandi ndako azoluwe eza ya mami Solange mwana membre siko soki alobi abimisa ye na ndako siko soki alobi mami Solange abimisa ye na ndako osala ndenge nini a partir ya lelo na koloba mami Solange amatisa ndako wana mami Solange soko yoki video oyo matisa loyer ya mwana wana s'il te plaît po bango baleki munoko mami Solange s'il te plaît matisa loyer ya burundaise matisango tika mwana bato tika mama Charlotte yo zaka na respect ba mama bato te yo zalaka na respect na ba mama ya baninga te yango wana ozokotie mwana wana manke ba mama bato respect. Voilà la Chine nasuki wana ba bon après-midi na bino ciao c'est Mère Fashion de Nantes officielle bye.